nalobi te que basali est l'autre côté. Basali, mais basali, eza musika ya ba attente tozali kozela ya peuple. Donc bilan on a eza négatif parce que au basali eza très loin na o il fallait basala. Donc toza ko sengane na bango sikoyo ba se ressaisir, bata la souffrance ya peuple. Lelo soki oki ko tuna moto na nzela pendant une année oyo il y a eu avancé ou pas. Je pense à l'unanimité bakoloba qu'il n'y a pas eu avancé. Même dans le langage, même il y a Bandeko, il y a UDPS, au Bango, Bazana pouvoir, Toza Koyo Kango. Ça veut dire que c'est une réalité. Moi, je ne suis pas ici simplement pour condamner. Mais dans la lingi, pour la Kisabango et Sika Mbeba Ezali, pour Babongisa. Parce que ceux qui Babongisi, Congolais, à souffrir. Ceux qui Babongisi, Congolais, à là. Et Lélo, je suis contre les gens qui applaudissent simplement. N'a slogan, minene. Biso ba Congolais, Tolinga, ba slogan. C'est bien. Mais pendant que tout le monde a sali na no ma makasité ko beta mabokote tindika ya sala makamba makasi po mboka ke ndali boso libala oyo ya FCC cash pona bino ba oyo bo tala bango na musika bino bo biso to na biso na opposition bo ko pesa bango chance ba continuer ba kabwana te to bino pe bozela ba kabwana poto wolola bango. Non ezali kambo ya ko zela te ezali kambo ke tango ebandaki biso to si to lobaki tolobaki ke eza libala oyo kokenda musika te po eza bato bazana makanisi ndenge moko te po eza bato oyo ils ne sont pas appelés à être ensemble tolobaki yango lelo makam par la force des choses tokomi komona tokomi kozwa raison lelo oyo ki okuna bafingani na ba oyo kuna bafingani na ba oyo mais message onga naza kopesa bango en tant que congolais bayeba que pendant que bango bazo swana congolais azo souffrir. Et pendant que Bango Bazar Oswana, le peuple vous observe. Congolais Azar Otalabino, na souffrance nae Azar Otalabino. Alors, boyeba que ceux qui bozawana pour na Oswana te, bozawana pour bunda pour mboko et telema. Parce que le plus important ezate mututel mutahotel misato mututel mutahotel misa. Congo eza par terre. Motonio so azawana, azana devoir ya hotel misamboka. Donc, épargner biso na bitumba na bango wana po eza komema Congo nulle part, travailler pour que ce pays avance. Jeri biangani lelo makanisi na yo oza elenge pona bilenge eloko nini ko ekoloba pona mboko ya avancer lelo bakosa ela bilenge pe bilenge wana ba se retrouver lobby 5 ans ya Félix Tshisekedi logo à président de la République et Simbi. Yo makanisi na yo ko pesa ezali boni. Non, makanisi na nga eza d'abord il faut to koma sérieux. Biso ba Congolais, ceux qui lingi mboke kenda liboso, il faut to banda koma sérieux biso moko. C'est-à-dire, ceux qui aucun na garage, na pesa exemple, aucun na garage mécanicien bongsela yo, au moins assis ko bongsa moto kano mais atikali na ba boulon na maboko. Papa mais oyo zongi site ndeni akolobano réponse au peso ebinini. Et au ça nango elokote. On les a manque ya sérieux. Je pense que moto nyonso na coin na ye ici kazali, ceux qui a été sérieux na eloko za ko sala Congo est décoller rapidement. Il faut tout comme sérieux. Balobi no rendez-vous à 9h30, il y a qu'à 9h30. Balobi no sala musala tonga so de mouton et au sala 4 mois, tonga so de mouton et sala 4 mois. Balobi na yo gérer hôpital Mama Yemo, na ndenge ya bien parce que na linga to épinglé loko wana. Je suis congolais na yo kaki motema pasi. Donc ki motema pasi ya ko apprendre que ba bébé ba kufi na Mama Yemo pour courant katanaki. C'est vrai, le gouvernement, il faut s'occuper de Mama Yemo, c'est vrai. Mais aussi, tout le monde que Mama Yemo est diriger. Mama Yemo est dans l'administration. Mama Yemo est dans l'hôpital, est dans gratuité. Ça veut dire que ça génère des recettes. Gestionnaire, il y a l'hôpital. Il fallait avoir des mesures pour un groupe électrogène. Si vous avez maman et momoni salité, naza kolobango pour naza congolais. Si vous avez maman et momoni salité, mais ngana kenda mo komusu ko se faire soigner na maman et moko ça ba examen, j'ai dépensé plus de $100 et puis mon longo yaki ba te belé. Ça veut dire que mbongo pe ekotaka. Pour na rotia peinture, il faut baser le gouvernement central ya rotia peinture. C'est pourquoi je fais appel aussi na ba konzi mboka. Ba bandana ko tala pe ba gestionnaire wana de près.
Batala peut gestionnaire on a de près parce que maman on peut générer des recettes oui mais non naza awa naza ko côté la mototé mais na lobby boy gouvernement azana musala ya kosala azana parnaye mais bango peut gestionnaire wana bazela kakate appui ya gouvernement pour basala ka ba recette wana kendaka wapi pour batu na mona na te mutu mo alobi na kendaka na mama mo baswanya nga ofele donc ba recette ezali ba recette wana ekoki pe kotia peinture na kati ya chambre ba malade ekoki pe kosomba lit ekoki pe kosomba groupe électrogène donc balo bakaka te gouvernement central il faut ya kotia ba millions to banque mondiale to nani to banda biso nyonso kozala sérieux esika tozali pour ngai vraiment là où il y a mort d'homme na ebité soki bato nyonso esaka bango ndenge wana menga soki na yoki ki ya mort d'homme motema na ngai mataka. Alors je ne peux pas comprendre que Bana Bakoufa, ceux qui 6, ceux qui 7 na yogaki, Bakoufa, alors qu'on pouvait éviter ça. C'est grave. Jerry Biangani, lelo total a paix tout autour na biso, tozana Kisasa. Lelo ville ya Kisasa yo kopé sango boni okokoloba bango ville ya Kisasa bakambi ya Kisasa nde bako kamba Kisasa ebongi quand même fou le longwe kini bopeto zo simba yo makanisi wana ya kini bopeto lelo ndenge nini Kisasa ekotambola yo koloba ezali boni. Nako rappeler d'abord na ba téléspectateurs que Jerry Biangani azali ingénieur urbaniste. Donc makambo etali ba ville eza makambo ngana tanga na classe. Alors quand on me parle de Kinbopeto Nazako seka Kinbopeto signifie quoi? Na omona bato ba kombo la banzela na butu ba telemina kombo kombo libo abwaki mabele na pembeni lobi na tongo mabele ezongi. Écoutez, mais il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Pour nous rendre Kinshasa propre, ils ont combo la yangote. Ils ont sala en sorte que ma beleza à la pembeni à macadam te. Ils ont sala en sorte que ma foule à la gâté. Donc, bah évacuer tout le temps. Il suffit pas de venir balayer l'obi non mon pepezongi balayer l'obi mon pepezongi to l'obi Kinbopeto. Non. Yo zo mona zo sala melo côté. Maintenant il y a zo mona ke loko zo salama. Il y a on a lobby. So ngai kutute. Est-ce qu'il y a quelqu'un na Kinshasa lelo a koloba na biso ke Kinshasa ebongi? Ebongeli wapi? Côté nini na coin nini obiso to mona kate? Ebongeli wapi? Mais yo moko pe na esika ozali na bureau na yo. Soko koti na moi bureau na yo avant koma omoni moi bato so ba bengani bato wana par exemple bato basala ka musala liboso ya esika no musala. Soki par exemple balongoli bango omoni te ke za ko pesa pas si sous na population. Non mais écoutez, les Camonioso, il faut ça la mananenge il y a ordre. Les Camonioso il faut ordre. Le problème n'a pas ali que tout ça là sous ordre et puis motuna moto kanisa que c'est l'autre qui doit faire. Na peso exemple mogo. Batia ba muinda na nzela wa même awa na 24 novembre. Au moins na muinda moko ekufi miso ezopela moko ekufi. Ça veut dire que courant ezali mais en temps mosusu en poule. Bourgmestre commune wana azali. Mais bah aux là chinois to banque mondiale et à côté en poule. Au moins ça lit 2 semaines en poule monsieur Eziki. Et ça lit 6 mois après Nyon se coufi. Ça c'est je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas mais ceux qui ont dit qu'on réfléchir, ils ont un manque à sérieux. Parce que ceux qui ont quand même na pouvoir na entité wana. Mais banda ta ko changer en poule. Cause la té mbongwe uta na premier ministre to na ebité soki na président de la République. Moto na moto esika azali abanda ko bongisa. Ce qui est to s'inculquer la valeur wana. Je pense que départ il y a Congo aux alamoi rapide. Tous on a makambo etali et yamba politique na bino ba bengi ensemble. Lelo ensemble bosangani bino nyoso ba Pierre Lumbi ndenge Wolobiawa bandeko Moïse Katumbi bandeko Olivier Kamitatu. Est-ce que lelo ensemble ba na makanisi nini pona mbongwana ya mboka? Non, makanisi ensemble et romona na mingi na mokonzi ototili boso parce que na uti koloba wa ke tango Moïse Katumbi azaki gouverneur ya Katanga batonyo so babetaki maboko. Ça veut dire que azala justement azana vision ya monene, il voit grand. Yango wana biso makanisi na biso ezali que Congo tout le monde a grand, Congo ekenda liboso. Donc vision na biso eza basée sur la grandeur. Congo c'est un grand pays mais il slogan il faut tout ça l'effort pour l'économie à Congo et mata nenge économie à Katanga et mataki tout ça l'effort pour rebongisa ba voirie tous les secteurs yamboka et pour y arriver il faut être sérieux simplement.
lelo tozotala ndenge nini politique ezotambola na mboka, ndenge nini ba massacre ezosalema, ndenge nini bandeko liloba moko mpona bandeko lelo ya Beni baza toujours komonaka pasi mpona yo lelo mpona armée na biso ezala efficace ekosenga nini mpona gouvernement bakolanda ozali congolais ndenge obito abiso nso ba congolais maloba na yo na ngambo ya bandeko bakodiriger armée na bao bakotinda bandeko mosusu na front ekoloba nini mpona lelo kimi ekota na ngambo ya Beni. Oui, d'abord, na bandana ko féliciter ba FARDC parce que dernièrement toyokaki que ba récupérer qui ba site musu ezalaka jadis occupé na ba rebelle. Mais na kosenga pe na bango ba multiplier encore ba effort parce que tant qu'il y a mort d'homme, on ne peut pas parler d'une victoire. Ba Congolais baza okufa mikolo nyonso na Beni. Bandeko wana baza ko gérer armée. Bandeko wana baza ko gérer mboka lelo. Il faut baeba que chaque fois que Congolais aza ko kufa, ça veut dire que pasi na biso eza ko bakisama. Parce que na monaki même exemple, moi na moko ya 9 ans, ba parents ne ba kufi, ba bomi bango kuna na Beni, ye atikali na 9 ans, atikali na baleki ne soki mi balé soki mi satu aza ko boko la baleki na ye. Donc ça veut dire que tu hypothéquer déjà avenir ya mwana wana. Donc naza ko senga na bango, ba multiplier ba effort. Ba multiplier ba effort pour kimia ekota na Beni. Parce que tant qu'il y aura des morts, côté kuna, montoya kobete la mission de sola victoire, te pour esa victoire te. Mais du moins on encourage, va continuer à avancer, mais va ça en sorte que Congolais nyons so azala sécuriser na mboka na ye parce que ceux qui na mboka na ye oza sécuriser te na ebite sikani na oza sous sécuriser. Congolais azala sécuriser na mboka na ye mwana mboka Jerry Biangani, lelo secrétaire général ya parti politique PDC. Na PDC bozali siège na bino ezali wapi potang mosusu tozomona susu PDC te na terrain ndoko la boteki na bino parti ekomi nango na ensemble bozwi mambongo bobi bokosala so eloko te. Non, PDC ezali pe egoteka magate parti eteka magate siège ya PDC eza toujours na avenue de l'enseignement. Na avenue de l'enseignement en face il y a stade des martyrs soko leki au monde siège à PDC tozawana jusqu'à ce que tokosili ça mettre en place ensemble pour la République certainement que comme siège et ensemble pour la République ça c'est ce que nous sommes en train de voir au niveau interne mais donc PDC ezali et ensemble ezakoya non, ils ont secrétaire général à parti PDC ensemble non, ce qui est sûr to comme ba cadre to zakara ba cadre mais to comme nous ten à point il y a qu'on débattre sur ba individu to zana nous mettre en place ba structure et ça est logo to créer ensemble to créer un longo donc chacun va respecter l'autre et makambo ça va bien. Tokomi kokoma na suka ya émission na biso mwana mboka Jerry Biangani lelo maloba na yo nini ko koloba na ba congolais o ba kolanda yo na ba konzi ya mboka o ba ko diriger mboka lelo pona mboka etambola malamu pasi o congolais aza komona esila ba embouteillage oyo ezali na Kinshasa mobimba esila po ba so de moto eza partout ba to komotambola ka makolo ndengo lobito za la série ba bengisio na 9h mais so de moto ezali okoya 12h donc malobana yo na esika bakonzi wana bako kamba biso. Non, d'abord esika bakonzi pona makambo ya ba travaux parce que so de mouton eza musala moko ya muke ezanga tina. Ya musala moko ya muke lelo ezu en pleurs simplement parce que esalami malamu te. Donc ban konzi nyonso baza kolandela ba travaux ya mboka. Surtout ils ont créé un embouteillage parce qu'il faut boire que basso de mouton wana ils ont la facture un jour il faut le gouvernement à fouta. Il y a eu des morts pour na basso de mouton moutazo que l'hôpital a quand même un embouteillage. Moi, comme l'hôpital a été à Koufi, il y a des taximens au bazar au perdre temps, 2 heures du temps, où il fallait même un client à côté Sambon on a azuté. Donc, bandeko, bakondi amboka, basala effort, basili samisala on a le plus rapidement possible pour la population vaquer na ba occupation na librement. Et puis na bakondi mususu bakondi kaka ya mboko bazar ko gérer mboka na ba secteur nyonso. Na koyebi sabango que ba perdre temps te na ba conflit to na ba débat inutile. Biso ba congolais toza ko souffrir et toza zela bango basala mosala pour Congo et Téléma. Donc baeba que pendant qu'ils sont en train de se faire la guerre, pendant qu'ils sont en train de se chamailler, le peuple vous observe. Na peuple congolais ba kolanda yo okopesa bango ma liloba moko ya réconfort nde balobaka. Oui, na peuple congolais liloba opesa bango ezali tozala attentif pe vigilant parce que mboko eza ya biso. Mboko eza ya biso
biso nde moto tosengeli tozala bato ya liboso ya malamu na mboka avant etala na bisika mosusu. Donc biso bakongolais tozala très attentif totala malamu makambo eza kosalama na mboka mpo lobi toyeba kojuge qui a fait quoi. Totondi obotondi mwana mboka Jerry Biangani na ndimisami ete bandeko balandi biso bayoki malobo oyo lobi na tango po pesi biso poto solo la makambo etali politique mboka na makambo etali nguma politique na bino ensemble na parti na yo PDC. Totondi obotondi bandeko balandi tokutana mikolo ezali koya elongo tokobeta masolo ya politique mboka Congo soki bolandi émission oyo topesa merci na bandeko na biso nyonso ya régie na ndimisami numéro ezali na se bobenga na numéro ba message ezali wana tokutana na mikolo ezali koya poto solo la toujours makambo etali politique ya mboka.